Bonjour, 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 Bandekoba Bolingo. Une petite minute de lecture parce que vraiment, Makambo ya mboka Congo ezali kopesa pasi na motema. Tout le monde a kilobi prestation ya serment, il y a membre ya cour constitutionnelle oyo bazali bongo nommé na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo molobe labino Raphaël Ngoma na ye juste ko tangi labino mokanda na zui balobi statistique pe constat, il y a cérémonie, il y a prestation, c'est plutôt il y a serment, il y a membre ya cour constitutionnelle nommé par le président Fachi. Et le bami boy absence ezalaki makasi tonotaki ba absence en tout cas liste molai et kokende da 1 na 17. Donc j'ai quelques minutes pour attendre la bino makamboleka kilobi elokonini ezangaki kuna banani bazangaki. Nous avons remarqué l'absence de la présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi remarqué l'absence du président du Sénat, absence du Premier ministre, absence du chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général, oui, des forces armées, le chef d'état-major, absence du patron de la PNC, moins de 10 sénateurs présents dans la salle. Il y avait moins de 10 sénateurs dans la salle, donc près de 10 quoi. Moins de 50 députés nationaux dans la salle, aucun membre du bureau de l'Assemblée nationale dans la salle. Un seul membre du bureau du Sénat sur 7 membres en la personne de l'honorable Sami Badibanga. Bâtir parenthèse babi, raison très facile à comprendre. Ah, voilà bateau combien on baza kanini. Encore na Congo babi marame combien baka 10. Absence des diplomates et autres représentants des organismes internationaux sauf le vrai DIRCAB du président de la République en la personne de Mike Hammer et 3 de ses amis diplomates. Ah bon, Mike Hammer c'est le vrai DIRCAB du président de la République. Ça, c'est à noter. Hein? 11. Moins de 10 membres du gouvernement sur 62 qui le forment. 12. Moins de 6 gouverneurs de province sur les 26 total. Les dirigeants, il y avait encore au 13, donc au numéro 13, c'était les dirigeants représentants des confessions religieuses absents. 14. Désormais, Debout UDPS est notre hymne national en remplaçant le debout congolais. 15. 2 membres de la Cour constitutionnelle sur 3 nommés sont originaires du Kasaï. 16. Violation grave et flagrante de l'Assemblée nationale qui est une zone neutre et inviolable. 17. Pour finir, le président de la République démocratique du Congo s'est présenté en vrai et simple président de l'UDPS. La République vient de perdre sa fierté et dignité aux yeux de la communauté internationale. Bienvenue à la crise plus grave de l'histoire politique congolaise. C'est donc le peuple qui sera la victoire, bien sûr la victoire. C'est Balbinini. Attends. Oui, voilà. La République vient de perdre sa fierté et dignité aux yeux de la population, aux yeux de la communauté internationale. Bienvenue à la crise plus grave de l'histoire, la crise la plus grave de l'histoire politique congolaise. Et c'est le peuple qui sera la victime. Communicateur et analyste socio-politique. Il n'a pas mis son nom, mais je vous ai lu ça quand même parce que maintenant, Bango Bazali na coalition. Coalition et commune Nimboa Suimboa. Coalition to cohabitation, boza la claire, bolo beloko bolingi. Tope boza na coalition, mais coalition zo simbate. Bozo lingabo ke na cohabitation. To remarquaki ke baati azalaki wana. Elingo banini. Donc, soki bakamati lelo yo. Ba changer ma solo et ba kokamata baati azio apesi ba député na epa eboye. Ndeba sala ba lokaba nommé. To ebite Tshisekedi pe apesi communiqué. Il y a présidence, albite vendredi, na heure, il y a réunion, il y a conseil exécutif, à couper sa bongo communiqué. Donc, voilà. Mais, papi tambakuna ye kwa zemoto ya FCC, bien sûr, na côté à PPRD, balobite, bango, bamona ki lokwa ke, ezalaki ba réquisitionner
place oyo ezali ke mosala bato ya Sénat na ba commission du peuple ba kosala misala na bango présidence a réquisitionné yango. Voilà. Bango balobi ke yali violation. Donc ceux qui te comprennent l'esprit ya nini yo eli ko baté président de la République a violaki parce que a nommé Moulouba parce que ayaki na kosala makambo na Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a vraiment une autre place où qu'on peut faire ça? Je me suis posé la question de savoir. Bon, tout le canal nous communiquer à président de la République ceux qui a kolobela biso nini na vendredi. Bandeko balingo babolingo kotanga ezali mabete ngai nazwaki kaka papier na tangela bino na bandi balobi te nani azali dictature nani azali comment c'est possible ceux qui boko s'opposer na likambo il fallait bato baya te bon Jantilingo Bilazalaki wana mais Jantilingo Bilazali ne représentant ya chef de l'État Katina Boka Kinshasa badi banga ye balobi a parce que entre parenthèses barezo yebani pambate azali motora bango. Bon, ça c'est deux camps qui se disputent. Biso ce qu'on a dans la discussion on a été, biso qu'on a dans la discussion on a été. Na azali kama lobela bino na yeko sabino que vraiment makambo yo ba congolais ba fungola miso. Boye bakate Eliezer ndeko Eliezer alobaka opération toyebi ndako. Na bandi ba congolais ba yebi likambwana makambwana jour pour jour. Un jour eko sale maka. Na okaki jekoko kutalobaki ke yeso akutani na Ruberwa akokamata ye bon bako bunda ayebi kote Ruberwa saka mekana koleka kuna soko bako bete basa tuka yebe jekoko est-ce que azena makasi ko bunda na Ruberwa po Ruberwa pa za mwambinga bon etali bango ba potana nano parce que biso dans libanda makamto ko observer zakaka que un pays qui semble entrer dans une grave crise mondiale, crise moko ya politique ya makasi ezako la qui ça vraiment que mboka ezako tambola malamuté. Bande ko babolingo mboka na makambo nango Kongo pe komi na makambo na yango. Raphaël Ngomatsasa izalaki bongo pona ngoma ya kwetu na pesi bino au revoir. Nde tokutani mbala esima tozela lobi vendredi toyeba nini ekoleka lobi na yebisaki bino nini ekoleka tomonaki nini elekaki mais lelo tolobi nini ekoleka lobi vendredi lelo toyebi bongo jeudi tango ngonga ya mosala pe koki bandeko babolingo au revoir à tout à l'heure.